Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernia Sobozwami, c'est Noëlla TV. Na pesi bino bambo tinzambe na lola abomba pe abatela biso la famille, j'espère que tout va bien. En tout cas la famille nazotela bino analyse ya Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube bana mama en tout cas na oloba mingi te na kozonga. Ça dépend Ernia Sobozwami vidéo na biso en tout cas ba like ezozala insuffisant s'il vous plaît la famille to like en tout cas ekosala bien zo côté mbongo te lo côté s'il vous plaît la Chine la famille en tout cas to soutenir to mi pesa ba pouce to kende liboso en tout cas nazotiela bino sans tarder o bazoloba ezali ba congolais na ba congolaise en tout cas to tireka motema mabe botika kolanda ngo to ko analyser après ce qui a silisi to sali pe analyse na biso ekosala biso bien makasi. En tout cas la famille posera na fungola téléphone boyoka ba o bazoloba ezali ni ba étranger ni ba rwandais ni ekolo songolo mpaka ni ba congolais bozana tela bino bolanda na bokeni nyonso. Pendant un moment, elle a disparu des réseaux sociaux pour des raisons qui lui sont propres. Mais cette semaine, elle a décidé de nous faire le grand retour sur un plateau de télé avec un nouvel habillage, avec... il y a même une histoire derrière cet habillage-là, avec une nouvelle manière de faire. Et c'est la très grande et respectée Karine Mokonzi. Okay. Elle est revenue avec le concept chez Mokonzi sur un plateau de télé avec un nouveau logo, avec des belles choses. Mais moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu suis déjà Karine Mokonzi? Karine Mokonzi, pardon. Mokonzi, oui, oui. T'aimes bien ce qu'elle proposait, parce que genre il y a une différence entre ce qu'elle proposait à Kinshasa et peut-être ce qu'elle va nous proposer maintenant qu'elle revient sous une autre casquette. Je pense qu'il y aura une différence en fait parce que ce qu'elle nous proposait à Kinshasa, si tu regardes à l'époque aussi, elle était pas vraiment fiable comme aujourd'hui. Donc déjà et puis par rapport à son âge aussi, donc elle était aussi jeune, donc je pense que là, actuellement, elle va nous proposer quelque chose de lourd. Il y aura vraiment une différence en fait. Donc, Karine Mokonzi, je te salue là où tu es, donc voilà. Vraiment, nous lui souhaitons bon vent sur cette nouvelle lancée, et nous espérons que chez Mokonzi, il deviendra l'une des références qui fera parler d'elle dans le monde, avec son public, avec la Chine qu'il aime tant. Nous espérons que vraiment tout ira bien pour elle. Bon vent à toi. Voilà. Nous sommes tous derrière chez Mokonzi. Parce que moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je vois une jeune dame beaucoup plus que je peux suivre. Ouais. Que je peux m'asseoir et puis prendre exemple en tant que nouvelle chroniqueuse, en tant que nouvelle sur la toile, sur YouTube. Aujourd'hui, comme je le dis, à partir du moment où je vois qu'elle a changé un peu son concept, qu'elle n'est plus vraiment dans ce qu'elle était avant, j'aimerais beaucoup suivre et voir ce qu'elle propose. Parce que je l'ai même suivi sur un TikTok. J'étais tellement, je me suis dit, waouh, comment elle a pu en arriver là en si peu de temps. Et je me suis rendu compte que c'est une femme intelligente qui peut nous proposer beaucoup de choses. Exactement, non, franchement, c'est une femme en fait. En fait, Karine, elle a vraiment compris le business. Ouais. Tu vois, attention, Karine, elle a compris le business. Tu vois, c'est quelqu'un à sa mystique, il faut faire. À mystique. Mais Karine, en fait, à cause à commission A. Karine, non, non, à cause à commission A. C'est quelqu'un qui a compris vraiment ces mots-là, en fait. Donc voilà, donc après, courage à toi, Karine. Je sais que tu vas y arriver. Donc, moi, j'espère avoir un jour à partager le plateau avec... La famille, en tout cas, j'espère que bosi boyoki pe bolandi na bokebi nyonso. Ba oyo bazoko sala émission ana. Ba oyo bazoko sala ba analyse wana ezali ba congolais de père et de mère. Bolandi na bokebi nyonso. Journaliste na biso
ya mwasi na ya mobali. Boyoki ndenge bazoloba, souhaiter un jour bafanda na même plateau na Karen Mokonzi. Cela veut dire biso moko so tozomona valeur ya Karen Mokonzi te, mais eza na bamosusu oyo bazomona valeur ya Karen Mokonzi, bazopese kilo ya Karen Mokonzi. Bana mama tozelaka kaka te moto soki akufi nde toye mpona bolamu na ye te, akoyoka ngo susu te. Matoi esi ekangami, monoko bakangi yango na col, akoyoka susu te. C'est pour instant, c'est moment oyo mpona koloba bolamu ya moto ekokute yo même pas ta centime, ekokute yo même pas ta libende ya pamba oyo tozobwaka ya ba 1 centime wana, non. Pesa moto ba aloge na ye eraza na bomoi ayeba ke non, population na ngai, peuple na ngai, tolingani ke tozosala semblant soki moto wana lelo akufi alo to bando kobima wana azalaki malamu, abando sala malamu te. Bana mama te, la famille akoyoka ngo susu te. C'est le moment akokomisa ndeko na biso, c'est le moment azali chroni mama, azali chroniqueuse o azosala esengo na kati ya communauté na biso. Bandeko tozalaka wante tozelaka ke mabe ezala po to ya wana to bana ko critiquer, mais soki bolamu pe ebimi na côté na ye na ngambo ya Karen Mokonzi, pourquoi pas ko supporter yango, pourquoi pas ko ndima yango ko kumisa ye po akende liboso. Bandeko soki totali bien bato bazo critiquer Karen pour instant pour na moment oyo bazo lobela ye na ndenge ya mabe. En tout cas eza bato balingi rando, bato balingi Karen azala na mabe wana, Karen azala kaka wana, basalaka ba rando po bango ba profiter, basalaka ngo ba analyse à la con, basalaka ngo ba vidéo à la con pour na fin du mois YouTube apesa bango quelque chose ba kene kolesa bana pe mibali na bango. Et attends, et après bozwa nini? Est-ce que bozo mona pété que Karen a changé et vandeli na ye des gens na kati ya plateau ezosala bino eloko te ete ya bino pete elobeli na ye? Est-ce que elakisa bino pete ata sine bozomona ngo te ke aza mama pe achange akomi mokolo na age oyo azalaka nango oyo bando osala bacritique n'importe quoi? Est-ce que bozomona susu nango ete ya bino? Ete ya bino bochange soki bokozela wana ki Karen azalaka wana bo bana kosala barando pour bana kozwa occasion kosalaka ba analyse par jour, bozo sala ba vidéo par jour, bozo sala ba live par jour pour na fin du mois zo calculer ke nga na fin du mois YouTube afutanga 1000 afutanga boy pour na sala boy pour na sala boy bodoki do bodoki Karen on s'en mabe wana te ya koloba n'importe quoi ya ko critiquer batu ya ko finga ka batu ko finga ba musicien na biso asala n'importe quoi te. Bino moko bozana minoko bofinga, bino moko bozana nyonso bosala, parce que non bosoyoka ba loge. En tout cas chapeau na frère nanga na sœur nanga, analyse très kitoko. En tout cas na sepeli nango balana Noëlla TV, babona Noëlla TV la chaîne. En tout cas bolanda wana bokebi bo partager vidéo oyo pas suivement. En tout cas ekosala bien boyoka. C'est la Congolais bazo kumisa Karen bazo kumisa ete ke azo ba pété comme ba kumisi ebongo alekisa te mosala na ye ezande mosala na ye a changer moto atikalaka rabi te ke atikala wana a changer te, non oyo a changera te atikalaka rabi loba ke azandoki loba ke abomaka ke aotikala rabi ne change pas. Mais Karen aza mwana nzambe, aza chrétien, aza na famille oyo ba yebi nzambe, ye moko ayebi nzambe ke oyo nasala eza mabe, oyo nakoko sala ngo, oyo nakoko sala ngo te na miso ya bato eza soni. Alors, bino bozela na nini? Na tourne bino bozela na nini? Do bozo yana ba émission ezanga moto na makolo. En plus nazo siraka nazo talanga depuis oh. Mitala bana basi yo ndenge nini moto azosala émission na plateau et comme les sujets ya koloba n'importe quoi plateau ya yete et plateau aboye et azui pas ya mige et attends c'est quoi pour changer quand bandeko
biso nyonso toye koluka na mboka mondele biso nyonso toza neti baboyi bana misala toye koluka ezala oza na nyonso na mboka na bino oye na poto awo okosala mosala na mboka mondele oza boyi soki toye koluka nana ngo awutaki na Afrique kuna ye mbala moko akoti na ndako atata na ye na mama na ye atongeli ye akoti alali lobake bakonzi ya mboka na biso bazo kotoka mboka ya kotoka mbongo yo fele bakoya na poto basomi bandako bana bango bakoya direct bakoti balali wana siko biso ba o nyonso totika ye toyaka ko débrouiller obe papa na yo moto ayaki aye ko débrouiller abengisi bino neti biso toyaki pe bongo papa na biso abengisaki biso toye tokota ye pe na chance mais ezate ke moto nyonso ayaki kaka boye kaka mbala moko bu akuti studio akuti ndako ata bozela nini boyebise peke alinga zala wana na poto asali ba studio ata 10 ata 20 en tout cas boza lokutin bokanisi eza kwanga na lipa mpona kosala ngo bino boza capable kosala ngo bosala ngo pourquoi botinaka Karen bino bosala ngo epekisami na moto moko te moto nyonso aza capable pourquoi botinaka Karen na mundo bolobi kasi asila siko bolo bakembela linga za ba plateau 15 boy bino moko bo salade soki eza pasité bo sala oh boniko botika muto ndenge botina muto azela kana mabe muto a changer bo commenter ndenge Karen alati bo commenter habillement na ye bo commenter suki na ye bo commenter pona efandeli na ye na studio ndenge azoko yamba bato ndenge azoko yamba ba musicien Vous commentez na Siriango, est-ce qu'elle attaque bien? Est-ce qu'elle a bien? Vous commentez Siriango, est-ce qu'elle a bien? Pour côté on a koloba nzambe vraiment pambola ye wana to ko sate to tchango pe mai na monoroté parce que ba lobi que journalisme il faut ko tangela ngo ko kena ngo ba ye fasik na bango ba o ba kena ba ye fasik ngo to mona pe mutu na makolo ngo pete ba émission ngo malunga o ba sala ya fasik na bango ya pata kuna to mona ngo te Kari na bimi dans le néant, dans le nul. Ezande ko loba na ye don na ye. Nzamba pesa ye ke yo don na yo yango yo lia nango o mela nango. Donc azana ko loba na ye. Mutu na mutu azana ma loba na ye. Ngala ko loba te wana ke ngana za journaliste ngala ko bima loba na Kari nzela Kari na loba kanechi azo loba vraiment azana don. Pour nzamba pesa mutu na mutu don na ye, mutu na mutu nzamba pesa ye ora na ye, ba ange na ye, nyonso ya ye, muinda na ye. Donc wana pesa don na ye. Nga don na ye ezali ke na ke sala musala na maboko ya mundele. Ye don na ye ezali ke akolia kana maloba na ye wana pe ya ko pe akolia. Où est le mal, où est les valises, il n'y en a pas. Mais bon, ça la analyse des angatina, ou pour la nini yako ça na nani na kata plateau wana ya mige pour la nini. Bobando zelani nango ke afanda wana yebisa bino ke bomoni plateau ngana fandi eza yangate na loué yango epa ya mige. O ayebite ka wana poto baluwa ka bandako. Baluwa ka nyonso nani. Et en plus bato bazo kofungola munoko bazo ba congolais pe baza na poto. Mais c'est la honte. C'est la honte pour na bino. Donc ngana loué ndako na la ndako wana. Moto ya kotuna nga o ndako na na oloba ke ndako moto wana sosobi eza ndako na nga na loué yango nazo futa mbongo na nga. Tant que nazo futa mbongo na nga. Eza yanga. Ata eza ya mundele, ata eza ya asumeno na azu yango epa ya congolais ndeko na ye. Mais akofuta ye mbongo. Ye asali yango bongo po bato ba loué. Siko Kari na loué po asala émission na eko mangambo. Kari na sala bo eko mangambo. Oh juste congolais. Bolinga ka nini? Pe bolinga ka te nini? Boloba. Donc bolinga Kari na zala kaka na mabe wana. Donc Kari na zanga bo konzi na lola kaka pona bino. Azalaka wana ka pona ko finga ka pona bino bo sepela po bino boya ko analyser lo leki Kari na fingi bato bino bo sepela po botia ba matière bo be ngo pe matière eloko eza analyse na ki motema mabe na bino bozalaka nango bo komisi yango matière donc nzoto a mutu bo komisi yango matière ba star na biso bo komisa bango matière kaka pona ba miette bokeno kopesa bana na bino bolesa mibali na bino bopesa ngo kombo matière nzamba ko frapper bino na ndenge moko aliboma o bosalaka boko futa ngo plus tard un jour yana un jour boko futa
bokena tribunal bofuti un jour ezali o bozosala eza motema mabe kari na boyi na ye ki motema mabe na bino kindoki na bino yi bokodonda yango bokodunda yango bino moko alingi na ye kofinga bato te alingi na ye barandu te alingi afanda na plateau na ye bato basepela na ye ndenge bandeko na biso basepeli na ye en tout cas bravo lolenge bokumisi mutu c'est le moment kari naza na bomoya ayebake non naza mpe na bato kuna na coin balingaka nga basepelaka na nga bango bazo rêve bazo kozela mokolo kari na koyamba bango na plateau ekozala yombe suka na esano alors bino bato mitema mabe bokokufa na tension bokokufa mpe bokozela wana ti mokolo kari na kobonga boza kaka wana bozokomona ndenge azokobonga ndenge azokomata bokozala wana bokobouge te bokozala kaka wana botala ndenge nini azokomata ndenge nini azokobonga bino boza wana boza wana na bastudio bozokolukela ye asala bastudio 10-20 bino moko bosala soki eza paste bosala en tout cas la famille Senewela TV boza video na biso comme habitude ndenge ezalaka kaka to like to s'abonner to partager to aimer ekosala biso bien mpe bacommentaire na biso ezala elamu bacommentaire ala kon bokufa na kombo na Yesu nzambe aboma bino mpe misapi wana bokomaka eza bino moko ya personne nzambe aboma bino eza bafort compte te eza yo moto ozokuma okokufa na tension zela kaka na melisa bino tension bokomona mponi boza mitema mabe boye moto akomi mama moto alinga changer nationalité na ye bino bolingo ozonse kaka na même nationalité ya kozanga ntina balakise kaka misapi mwana wana azalaka respecte mwana wana asala mpo bino bosepela bino boza banani boza nzambe na ye te boza ni mama Charlotte boza ni bandeko ni papa na ye botikaki motema mabe kari na tiki bino wana botikala minoko ya kofungola boluka matière ya kolesa mibali na bino na bana na bino en tout cas nazotika bino la famille merci en tout cas la chaîne ka ndenge ezalaka partager to pesa bayini na biso motema tension babela tension makasi motema esala bango pasi merci Senewela TV bye bye la chaîne.